tozala bato soki eza temps ya artiste oyo tobetele maboko bravo aujourd'hui eza temps ya Ferregola oyo lelo Ferregola sortie médiatique neningisaka bato Ferregola te Côte d'Ivoire eningisi bato mosusu baleli ya kolela ezaka te yo moko depo simba micro depo simbaki monotonie na monotonie na mabanga ebele siko ba oyo ba accompagnera wana musala na bango nini parfois tes amis d'enfance où sont certains d'entre eux aujourd'hui vous êtes une star mondiale. Quels sont tes amis d'enfance qui sont aussi dans la sphère mondiale? Mes amis d'enfance, d'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis d'enfance qui m'accompagnent d'ailleurs. Le chef d'orchestre de mon groupe, c'est-à-dire le chef de mon groupe, qui est mon guitariste, qui s'appelle Zagalo. Il est tout le temps avec moi. Aujourd'hui, je pense que mon album Droit Chemin est sorti en 2006. On a commencé à travailler. Tolani artiste Mboka Tangi, ba mina e obana kati orchestre. So tali ba via ba mina e wana. Olela. Mais ba tenda ba voyage. Ba musicien wana ba tele maraliboso bazaka wana pona ba cher. Banzembo opesaka bango bayemba. Banzembo opesaka bango bayemba. Na ba concert ba beta yango te pona nini. Mon ami d'enfance, c'est-à-dire j'avais 12 ans. Non, on a grandi ensemble. Et il y en a un, le maître chorégraphe de mon groupe qui s'appelle Madova. Lui, par contre, je l'ai connu, j'avais 3 ans, 4 ans. Et il est aujourd'hui avec moi. Jusqu'aujourd'hui, il a fait plusieurs voyages avec moi. Le chef d'orchestre, le chef de mon groupe, c'est le chef, c'est lui qui dirige quand je ne suis pas là. Il s'appelle Atélé. C'est mon ami d'enfance aussi. On a commencé depuis 98. En fait, moi, je suis Bazo tuna artiste Mboka, ba musicien na ye. Par rapport à ma question, artiste a remis koyema ba vocal à ba musicien. Pour ba tu ba référer. Est-ce que c'est normal? Tout le monde fait Ferregola aux esprit. Il y a un parmi les 4 administrateurs, il y a Wenge 4x4. Ferregola, parmi tes Mozalaki déjà na Wenge. Ozana Makila, tu as 700. Ozana Ngo. J'étais surpris, bazo tout na Ferregola Chiquito. Chiquito wa kenda na ye. Chiquito longa pas faire nze moni Chiquito bimisa we sa 6. Mais Chiquito ba découvrir na orchestre Ferregola Jet Set. Journaliste tout na ye comme Chiquito. Mais si go artiste Mboka ba tout na ye ba présentation na ye ba poser ba question artiste oloba ayembi voix ayembi vocal et artiste na ye apatani kombo na ye pour ba comprendre. Omoni devoir comme nango. So comme na devoir yo mo comme ça sur promotion au artiste tikela etan. Sunga bana na yo ba yebana. Faut mon abatouner bazoye mais puis faire rigole azo répondre. Sora yembi parti moko en français. Regarde-moi maintenant oh azonya on peut refaire abandeli lisusu pour la nini. Muto akanga te asanine akanga directement. Tel un concert yona ya Sofitel na Côte d'Ivoire. Batu ba kota couple. Faut mon abatouner ba fandi le rôle ensemble plénière mo mais ba na concert. Bazo ganga pour la marque House, bazo belle la blesse créateur. Mais pourquoi pour un artiste Mboka? O asala ba featuring à makasa za au top. Tozo mona yango te. Abimisi nani? Lelo batu bakomi ko bwaka. Ba mabanga onana ma. Baboyi. Koyoka kaka monotonie. Les gens ils ont fatigué ba lembi.
température ya maman Rosette la fleur Nadambu Congo température et na mo pepa sika ya tobina e Congo température et na mo pepa sika ya tobina e Congo. Voilà, merci beaucoup très cher internet. Vous suivez partout dans le monde entier votre humble serviteur héritier Iboula Mouyaka ya solo après Joe Poster et Zalarae. Directement, on a mon vieux Foski depuis les États-Unis. Pourquoi pas à Mave Chungu Moutete là, il y a solo. Il y a la héritier Iboula. Baptisé héritier Iboula, la ligne de la presse, donc les droits dans la ligne de la presse. Donc, bon, mais un peu comme ça n'a pas comme ça la bien. J'ai dit merci beaucoup à Maman Rosette et la fleur d'Ambou. Pourquoi pas Benazo, Mesmi Benazo, mon vieux, depuis François, on a monté ma Eliane Benazo. Pourquoi pas Blaise comme si depuis quelque part Gigal Fiele pourquoi pas Trésor Louange Trésor Nitou. Merci beaucoup à Kamsi Massiani, les séminaristes. Donc on est là, on est ensemble. Si héritier Iboula Aza Awa, c'est par rapport tant que l'obara bino que ngai na sala kaka bosolo na musique tala maboko na ngai pembe na lobaka yango na lia kanyaka musicien morote. Ya Ferré, na liate. Ya Fali, na liate. Ya Kofi Olomide, na liate. Oh, ya Jibe, na liate. Ya Wera, na liate. Oh, ya Robino, oh, ya na liate. Moutapianga mbonga zate. Maboko na nga pembe. Rien que la vérité. Ce qu'on a yeli bino ba vérité. Tant na lobate non. Ba musicien belé, bango pe bazongisela bango ascenseur. Po ba sala nini, ba découvrir bango. Mais on voit d'autres artistes, ils ont freiné les artistes, ils ont bimé les artistes. Tout le monde a en Côte d'Ivoire. 4 ans après faire rigoler, Marc Aouis, ils ont gagné. Ils ont gagné pour la Marc Aouis. Ils ont belle la Blaise créateur. Mais pourquoi pour un artiste Mboka? On a ça là, featuring à Makasi, ça au top. Tout le monde a un côté. Tout le monde a un côté. Abimi Sinani. Les lobes tu vas comme Boaka, Bamabanga, on en a marre. Baboyi, Koyoka monotonie. Les gens ils ont fatigué Balembi, na interprétation. Bana posa artiste bimi sa voix. Mama Mungongo. Ana loba na batu awa na biche, botala na concert yona ya Sofitel. Na Côte d'Ivoire. Batu ba kota couple. Faut mon abatouner ba fan ni le rôle ensemble plénière mo mais ba na concert. Siko zadi nini? Nga siko na hôtel o moni pasteur o mesana côté ya mateya o kende voyage, o kende poto bat bagangi amen. O resomba mutuka bat bagangi amen. O resomba lopango bat bagangi amen. O rotambo na mituka lix bat bagangi amen. Mais soko yeli bango linga moninga na yo. Soko teyi bango ba vérité tika songi tika kindoti église fanda kimia wana ba mene za la raté donc yango siko ezana ba musicien oyo ba yaka na kosa leka ba kosa ka batu bongo so yango moni na Sofitel hôtel faire rigola afandati azoyemba et puis nzembo o batu ba boyaki regarde-moi
ezalaki au rendez-vous. Faut mon communication entre artistes et le public. Faut mon batouner bazoye. Mais puis faire rigole à répondre. Sora yemi parti moro en français. Regarde-moi maintenant. Azonia on peut refaire à bandeli lisusu pour la nini. Mouto akanga raté asanin akanga directement. Quelque chose sans avoir passé par Wenge Musica ou bien Kofi Olomide. Moi, je ne suis pas passé par Wenge Musica, même si Wenge Musica a nourri mon enfance, ma culture musicale, parce qu'ils sont des mandales comme moi. Moi, je suis des mandales. C'est des grands frères de ma commune, de mon quartier, comme on dit. On a été tous fans et fiers d'eux, mais je n'avais pas eu l'occasion de prester auprès d'eux. C'est vrai que j'ai commencé jeune dans le quartier latin et ouais, c'est vrai, c'est mon parcours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'avais forgé mon travail. C'est grâce à mon travail qu'on m'a repéré pour venir adhérer au groupe Quartier Latin. Bon, après, je ne saurais pas vous le dire aujourd'hui si je pouvais devenir quelqu'un sans passer par ce groupe mythique de mon pays, que le Quartier Latin. Je ne suis pas Dieu en fait, mais bon, en tout cas, Dieu a fait en sorte que je passe par là pour que je devienne l'homme que je suis aujourd'hui. Souvenez-vous parfois des amis d'enfance où sont certains d'entre eux aujourd'hui? Vous êtes une star mondiale. Quels sont tes amis d'enfance qui sont aussi dans la sphère mondiale? Ouais, mes amis d'enfance, d'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis d'enfance qui m'accompagnent d'ailleurs. Le chef d'orchestre de mon groupe, c'est-à-dire le chef de mon groupe, qui est mon guitariste, qui s'appelle Zagalo. Il est tout le temps avec moi. Aujourd'hui, je pense que mon album Droit Chemin est sorti en 2006. On a commencé à travailler depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Et c'est lui mon ami d'enfance, c'est-à-dire qu'on a commencé la musique le même jour. Il était batteur, moi j'étais chanteur, danseur. Et c'est lui le chef de mon groupe aujourd'hui. Il s'appelle Zagalo. Vous allez voir toujours, il y a un gars derrière moi qui a de dreadlocks, on dirait un Jamaïcain, qui joue la guitare rythmique. C'est mon ami d'enfance, ça veut dire j'avais 12 ans. Non, on a grandi ensemble. Et il y en a un, le maître chorégraphe de mon groupe qui s'appelle Madova. Lui, par contre, je l'ai connu, j'avais 3 ans, 4 ans. Et il est aujourd'hui avec moi. Jusqu'aujourd'hui, il a fait plusieurs voyages avec moi. Le chef d'orchestre, le chef de mon groupe, c'est le chef, c'est lui qui dirige. Quand je ne suis pas là, il s'appelle Atélé. C'est mon ami d'enfance aussi. On a commencé depuis 98. En fait, moi, je suis entouré de mes amis d'enfance. Et pour ceux qui sont déjà connus, qui sont devenus célèbres dans le monde musical, j'ai des amis... ou bien en politique, ou bien dans d'autres sphères de la société. Je ne sais pas. Les amis d'enfance qui sont devenus politiciens ou footballeurs professionnels, que vous pouvez connaître, non. Mais les artistes, j'ai commencé avec des artistes comme un célèbre guitariste de l'orchestre Wenge Musica Maison Mère qui s'appelait Flamme Kapaya. Il est à Paris, en ce moment il est en mode solo, il fait sa musique gospel. Il y a certains dans le gouvernement ou bien dans les organisations internationales? Il y en a? Oui, mais bon, par exemple, ils ne sont pas connus ici. Toti comme un artiste mboka baotia la biso extrait wana bazo tuna artiste mboka ba musicien na ye par rapport à ba question artiste a komi ko yema ba vocal ba musicien pour batu ba référer. Est-ce que c'est normal? Tout le monde fait rigola aux esprit. Il y a parmi les 4 administrateurs, il y a Wenge 4x4. Faire rigola, parmi tes mozalaki déjà na Wenge. Ozana Makila, tu as 700. Ozana Ngou. J'étais surpris, bazo tout na fait rigola Chiquito. Chiquito wa kena na ye. Chiquito n'a pas fait musique, Nzemoni Chiquito a bimisa we sa 6. Mais Chiquito va découvrir na orchestre ça fait rigola Jet Set. Journaliste a tout na ye comme Chiquito. Mais si ko artiste mboka ba tout na ye ba présentation na ye ba poser ba question artiste oloba
ayembi voix ayembi vocal ya artiste na ye apatani kombo na ye po bato ba comprendre omoni devoir komi nango so komi na devoir yo moko mosa siko promotion au artiste tikela le temps sunga bana na yo ba yebana pona ni ozolona omoni lelo bina filé so totala fabricage on voit bina filé succès au bina filé au sala au retour bat bazonga na bina filé fabricage abimisi bana aba bébé buchu bazo bundana mais bana na tu babimi ba bisanga potoni bakenda États-Unis ba bakenda au France bakende pa imoro bina filé par tirika sukaka azoni mais c'est pas des amis mbongo tu ne peux te zara maramou administratif mais ozomona ti artiste azo vivre pour abetaki pas leader moko azaki na makila ya wenge ya kobimisa batu ya ntolobaka ascenseur fezongaka Koffi Olomide histoire à maisha Koffi Olomide vient visiter Weranson dans la Samba Playa bayembi nzembo après avoir koyemba Koffi akansi ke wera kati Koffi ayebisi wera abi je suis avec Fally Ipupa chef d'orchestre je suis avec Fally Ipupa Poussani on est héritier azala na maison mais héritier bien tenti dans 8 ans 9 ans passé abi je suis avec Fally Ipupa Poussani ba beti sikoyo Alex comment on a fallu le quête ba Gibson baye et ça échange public à la Samba ba découvrir Fally Ipupa ba découvrir Gibson pour en parce que Koffi Olomide azali na sawana ya kobimisa mais pourquoi bino bozong ça ba mission na bino sincère wana te musicien beti 4 à 7 voyages mais so tali vie artiste wana oleli tolani artiste mboka tangi ba mina ye obana kati orchestre so tali ba vie ba mina ye wana olela mais ba tenda ba voyage ba musicien wana ba tele makaliboso bazaka wana pona ba kere banzembo opesaka bango bayemba banzembo opesaka bango bayemba na ba concert ba beta yango te pona ni banzembo opesaka bango wana o entela yemba ti boya yemba mais na ba concert opesaka bango banzembo comment ba lever les rideaux et salama wapi héritier yemba di malela wera son atel nzembo wana na succès wera mati abeta pa bimisa héritier yemba di malela public gangi faut retégler un artiste et ça raté yo moko déposer même micro déposer mati monotonie na mabange belé siko ba o ba accompagner wana musana bango nini botika biso tolo ba vérité pour ba musicien na biso ba comprendre botika tolo ba vérité c'est pas dire que artiste a rolingaka musicien faut que menacer mutu olandi analyste bato que menacer ya osala musala na toi aussi tu fais ton travail yemba biso to sala bato loba makam opona ko interpeller ba artiste ba fongwama que lobby tu peux faire une carrière solo ça ne pas dire que ça la carrière solo lobby aux zones sur orchestre non ok ça la carrière solo ok tout le monde est-ce que héritier watana belelo a eu en viaison na wenge musique à maison mère non parce que ça la carrière solo ils ont déjà à féliciter mais tel artiste bato bagenda ko ça la carrière solo basala ni bazonga kaka pour ni ba kokate baza étouffé bayebana tité lelo faire goal à 4 ans pour la Côte d'Ivoire a beta kunate tanga zara na wenge 4 fois 4 mais tant voyez ba yambi les sous ba que faire recherche de poule moi na batu ya maman Marie Makese pour sala makamu batu baza ko comprendre oh lelo batu musu ba ko mabite nzamba malamu nzamba tika mutu na lokuta après en vérité yaka batu bakamwaka kata voilà batu bele ba sepelati mais siko kotala ndenge
makambo azokokende bavérité komi kobima bavérité komi kobima bapesa baartiste na bango bazongisela bango ascenseur bozongisa baascenseur na baartiste na bino bayebana artiste auta voyage oui oye osali fier mais en soi bandeko na bino balobai bokolela bazwaka bambonga malonga te mais bato basaka wana mpona komaske histoire oyo elobaka ndeko nanga tilatilesi bajournaliste perrotier totali mosala oyo Kelly Katende asali na Côte d'Ivoire mais bato ebele bakompane mpe artiste tomona yango te basala mosala ni bapoto batiende basalaka nini mais Kelly Katende a fait un travail de titan oyo asurnommé ngo baépisode akomi so na 18e épisode so 19e épisode azotravaille avec l'artiste azokota sur tout le plan bato lelo babeti maboko nde banile concert à Ferregola bato babeti maboko mais basepeli parce que babangati parce que wana yango aza sous du boom yango aza du lourd batali babi te moto so totiki en tout cas ya tour ekozala vraiment grave mais faut tosani tocoince Ferregola tant toloba boye bato bacomprendre te l'artiste il fait bien son travail a un succès mais souci eza ascenseur raison à pas musicien na ye ascenseur raison aka c'est pas dire nzembora robetaka ba featuring bongo bandeko o bayembaka bandeko bayemba mukoni ensomba ring ensomba le pont ke na sombiango na voyage moto kendaji alors ba c'est le scam to mona c'est le ba outi voyage à Zenith ça eboye na mbonga simbisi mama bango netoka histoire ba sommele le pont na bandali c'est le ayebarate ba sommele le pont pona nini asombaka ngote ke ba pesaka onini poni wera no fongoela bango ba porte kota boebima bo esongisa bo bato ba soutenir artiste pourquoi pas bo soutenir pe ba artiste o ba accompagner banda omusu ba uta voyage to mona ba makolo ba beti pe mbango to uta ki boye voyage boye place boye makolo pe mais pourquoi pas tozolo ba boye pas c'est bimara muto rolo bino bato boyaka mpona ba critique bosalaka ba critique ok boye te osali boye mpona nini tozofinga te mais tosande musala tozosunga baartiste na biso tozwaka temps ya kopusa na pembeni na bango te mais na musika par rapport à banalyse na biso tosalaka ekosunga mpe artiste na sepela na langage ya Ferregola aloba te alobi nalandaka banalyse o bandeko basalaka epesanga mpe force félicitations parce que ye aza front alobi talandaka bato oyo baye koimportune Ferregola par rapport à bavideo oyo ebimi oyo Ferregola asalaki boye pourquoi boyaki image oyo ça n'engage que artiste to porter rigueur te toyebi barelation nini oyo bagardaka na artiste te oyo aboyaki na ye parce que bato bakomi koloba tena aza elilingi partout ozokende ombre ya fali ezolanda fere ombre ya fere elandaka fali te tozala bato soki eza temps ya artiste oyo tobetele maboko bravo aujourd'hui eza temps ya Ferregola oyo lelo Ferregola sortie médiatique neningisaka bato Ferregola te Côte d'Ivoire eningisi bato bato mosusu baleli ya kolela bapesi ye bakombo mais siko baartiste mosusu ntango osala mosala omonteke bato bakomi kolemba bato bakomi fatigue na bacritique Ferregola asali un spectacle alati costume bongo spectacle balataka costume te wera kuta asala yango awa na nini na tokende na biso tozwa baexemple ya Michael Jackson te tokendeka awa na Chetemba na village Chetemba wera son concert na ye après confinement bamisa balataka nini batoge balataka bacostume mpona osala spectacle te totika bacritique ko boyokaki te aza mwana wengi ana san wana ana makila wana botika kokombattre ye
aza artiste ya mboka asala musala na ye kitoko na kimia nyonso ndenge ba artiste musu bazosala botika ye kimia ana problème na bino te. Voilà, merci beaucoup. C'était là votre humble serviteur, héritier Iboula Mouyaka ya solo après Job Poster et Zalaraye. Mave Chungu, Moutete la ya solo. Merci beaucoup. Le tout puissant champion Wadal depuis La Rochelle, Mokonza Mboka, son achebo Zalara, Drisha motomètre Bebazibe, Bachafouin Omonango, descente avec force. Drisha motomètre, merci beaucoup. Mboutamouini Bakoko Yalunda, pourquoi pas mon vieux Vastu depuis les États-Unis, Blaise depuis les États-Unis. Je dis merci. Merci à Sandra Wangata, maman la petite Brown Junior et Broly Dizamatch. Au président Bruno Lubi Kambon à propre. On est toujours ensemble, 3L Magique, Lotus Longi, le Fontaine et Roselle à Taylor. Merci beaucoup à Julia Florida, maman Agency. Merci beaucoup à 3L Magique, Monsieur Négligent, Lotus Longi, le Fontaine, René Coty, la Carl Lewis. Merci beaucoup. Na Elvis Pocho, na ma caméra, pourquoi pas, na coach de coach musée. Merci beaucoup na Hervé Bossitampene. Tout le monde a dit Soki Zambe Azongi Nanu play. Mon atier, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur. Nadambu. Congo température, et yena mo pepe asika. Ya tobina e Congo température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina e Congo température.